Kobanda émission ya mokolo mwa lelo parce que tala kaka lelo le 25 mai mokolo ya Noël ya bakimangiste bao nyonso tu bandimelaka makambo ya église kimangiste lelo baza en pleine fête ya Noël yango il faut kotika mutema mabe ya kosalaka bandeko na yo bisala sala po babengi yango kinduki lelo ba fonctionnaire bakolela bandeko ya ngai bakonyokwama na point noir mbata mukolo ezongi Kinshasa malili mutu moko ta kolobela yango bazwika kobimisa ba raison o bazana ba papier te bazana ba papier te awa pe soki tosali contrôle tokokuta ba Brazzaville bazanga ba papier te boni boyi mususu pe zolo ke boko tinda ba criminel te boko tinda na lobby boyi tokolo ba ke lelo Brazzaville c'est l'unique pays oyo azana criminel ata moko te ba onyo so bazo sala ka ba bêtise bazaba congolais ya awa ezana biloko mususu nazo comprendre te biso na Brazzaville toza peuple moko toza place moko ezaka na mutu mususu akokatsa sans mikanda c'est qu'il y a une infraction c'est pas pour autant que maltraité yebozwa casser ya mabebo tia na ba congolais wana na kolinga te ata mukolo moko te ngai bao baya koluka mbongo kuna bao bakindaka Brazza koluka mbongo ba flatter mais biso to kolobela ndenge to mesana koloba lokola to kolobela makambo ya Brazzaville nazoloba ya liboso bandeko ya ngai que bandeko ya secrétariat général ya action humanitaire esika ba injustice ebele kosalema na mikolo oyo secrétariat général ya action humanitaire bandeko wana bayamba ba oyo bayaka na vague ya liboso ya expulsion ya Brazzaville na commune ya Kinshasa ti bakena bango ti maluku bazwa ata 100 francs te pendant les 4 mois ba presta pendant 4 mois même pas kofuta bango est-ce que mongo ebimaki na caisse ya l'état tu ebimaki te soki ebimaki kena maboko ya banani awa tellement que na musala ngo mutu moko ta ko contrôler batie responsable quelque part ozwi bandeko na yo tondisi ozwi batribution ya baservice mosusu opesi bato na yo qui ne remplissent pas la qualité ya kosala musala owana c'est un abus biso tokolinga te secrétariat général ya action humanitaire mwana kolo lopango akokita kuna mais loko na koloba monsieur le premier ministre bato oyo batravailleur na rive ya bandeko na ngai oyo bautaka Brazzaville c'est que transport bafuti na compte na bango nyonso bafuti na ekomi balisombelaka bakwanga baliaka kuna mais mbongo ebima na kesi ya l'état te ou bien ezobima ezokotaka na baposhe ya bato moko boye bao bayokaka elengi ya mbongo mpo bamosusu bazalaka nango posa te eza question tokobeta masolo na dossier oyo tali Transco bandeko na ngai boyebi combien de fois na kita pona ko couvrir l'activité à Transco lelo ekomi ngonga ya kenalo ba mwa muke de ce qui se passe là-bas na kati ya Transco babis peuple congolais biso to somba parce que zambongo ebima na poche ya mutu te po bino bozaka na ba récupération moko ya tina te basombi babis wana zambongo ezobima na poche oya biso ya ba congolais bozwi bopesi bandeko oyo ya ngai musala bolobi mpona gestion ezala malamu te ebeba te esengeli tosala nini tozwa bafrançais société munene ya transport na poto bango bagere comme ça basunga biso pour que société kufa te bino moko boexplika biso mpona nini na sima nango toyekika makelele tellement ke bolinga ko récupérer makambo mingi o bazosala boye bazosala bobandi kofinga bafrançais wana bokenda bino moko koluka bobimisa bango bapede awa na bato na bino botindaka na batelevizio oyo ya kolobaloba sans argument oyo bobimisa bango bapede na Kinshasa ok mundele abendi nzoto akei lelo 9 mois après départ ya bafrançais est-ce que ça va ou ça ne va pas au Transco ezokende te na Transco bino bakolo makambo bozwaki yango amen ekomi kokotisaka bandeko
ozwi bandeko na yo otie boye ozwi wa mosusu obengani. Ce n'est pas normal parce que tokotelemela yango. Nazotuna boye tangu bandeko bamanifestaki c'est leur droit. Ceux qui bamoni qui a mécontentement eloko babengi grève, ce n'est pas l'invention ya bakongolais. Bakongolais te mutu basalango. Ceux qui basali grève, tomoni ministre Justin Kalumba mwana ngongo akita na Transco. Après ko calmer bato alobi ke bolongola mutu musala te. Mais qu'est-ce qui fait que ba gestionnaire actuel ya Transco bazo que la même pas ministre ya transporté. Kapona parapluie kapona parapluie parce que yo oyebana na mutu aleki ministre ya transport. Po yo zande ko ya mutu aleki ministre de tutelle ministre ya transport. Na lingina yo bananu place one. Et puis ba oyo zo bengana lokola bambwa. Et comme boutique na yo, et comme société na yo moko to ezandenge nini. Ezandenge nini. Tozo comprendre te. Bozo mona ba dossier nyonso, j'ai tous les dossiers possibles. Les lezaka e bandeli ya makambo ya Transco parce que na kola kisabino ba kombo mususu. Oyo kombo ya bandeko na yo bandi ko apparaître des dossiers comme ça. Eza ya ndenge nini. Comme ça, tout le monde a Transco, allez, au Pessi Combo ya baboti na yo to chango société de transport ya famille Kingandi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et vous qui couvrez les gens pour que basa la kamade, allez, ils doivent maltraiter les gens, bah dépenser paye, ils règnent à maître, na mbongo ya contribuable congolais et que vous les couvrez parce que bah ça va pire bino. En tout cas, on a habité. To tikate, atana ngonga moko to tikate. Masolo tokobeta bandeko oyangai yangona koloba ke ba élection zo poussana ba aventurier ba tondiawa c'est tout le monde qui veut être candidat mais bino pene ozala na jamais na quartier na bino muto ya boye omoni pe encourager a telemi alobi papa kala nyonso yo so sala nini na vie na yo na Kinshasa wana botuna kate deke bomoni nazoleka mwana kole le pango mikolo lo bate mais bino batu bolobaka botuna ba candidat fantôme oyo bazotindela kabinoti lelo komi oh mwana changu oh mwana bandali oh mwana selembao oh mwana bumbu mwana Kishasa mwana barumbu donc chaque commune komi na mwana nango mwana wana commune nango boti mwana wana jour nini papa yo commune wana boti yo quand et qu'est-ce que tu as déjà fait pour la commune wana bovanda ozoloba na nani nazoloba na yuti mwana Kisasa boti yo quand. Et qu'est-ce que tu as déjà fait pour la Kisasa? Tangu bandeko wana ya Kishasa ngo bazo nyokwa ma yosho sala nini? Yelo bimi papa bonheur, obimi papa bonheur ko kala nyonso kabaka. Kala nyonso kabaka. O kabaka ta? Ba Chinois, ba Congolais bino nyonso bozolanda biso na intérieur pe na diaspora. Yambala oyo soki bosali erreur. Na osala boy wana bozotu na ngali sute na lingina yoka félicitations na bana njili parce que na yoka kisango ya moko aye wana pakati mbangu ba wana na boya kana bango sala ba aventure na ba commune mususu et je me rends que bande komisusu pe ba copier exemple wana le droit n'est droit que quand on sait le revendiquer. Voilà. Deuxième mususu bande ko yangai bautaki kosala même ba makambo nyonso na koloba wana bautaki kosala réforme de la justice basali ba séminaire hao toyoki nini balingi basala na ndenge ya justice ya mboka na biso na tosaka ba magistrat oyo ya mboka nanga na tosaka ba juge oyo ya mboka nanga bien que bazosala musala na ba stress ebele ba trafic d'influence eleki tellement on ne sait pas comprendre. Ana zana dossier moko dossier wana zana 4e rue maman moko alali kaka boye vers 23h25 amonika mutuka ya mutu asalaka musala musala asalaka na comexas azaki kosala na comexas mobali na ye azwi problème na mwasi na ye mpona makambo ya bambongo bazalaki kobombisa epa mwasi na ye
mwasi yango ndenge tozoloba boye aza na makala bisika aza na makala baya kobimisa po mobali aye kolinga mwasi mosusu bozwa nzungu ya makala moto bomemisi mama wana. Vous ne voulez pas qu'on se limite na makambo ya jalousie ya entre basi mibale bazowelela mobali mais boya kobimisa makambo yake te azali kolambela bato moko boye azali koluka boye. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que ozoyebana na mutu oko créer na yo problème kaka boye bakangi mutu baflanke ye na ndolo po makambo zaka nango nde yango lelo aza na 4e rue na 4e rue mpo na nini et puis kuna mpe marraine oyo bakangaki aza mpe kuna azali koinfluencer bafixe ye soit asambi bolakisi ye bozo reprocher mais soki fe lui reprocher eza ya mobali na ye mobali yango oyo abala ye pete mobali oyo abala ye pete bokangi ye ebandi o comme exas na kati wana makambo ya comme exas ebimi na kati wana makambo ya alors que mobali na ye aza na kisasa balobi akendaki soki retraite soki nini retraite ya kolongwa musala ya kalemi musala te retraite ya kosambela mais bozele sisi prière na ye bozwi ye olia kozwa mama bato boke bovandisi ye kuna ekomi koutilisaka barelation na bino pour que elongwa place ezaleli ya zuwa ya basi balingi mobali moko ekoma makambo mosusu parce que ezala kaka boye ezaka ebandeli na sali mwa moke mais je crois que la réforme ya justice ya mboka oyo ya ngai ekosala que makambo ebele changer natosaka banzuzi ya mboka oyo ya nga po soki ezala natosa basalaka eloko te mbele bazwaki moko na bango te ake na cour pénale internationale on a reconnu bacompétence na mboka mais batravaillaka na bastress moko akosakana te dossier ya comme exas mutu bozoluka eza papa Lambert soki ye mutu asali epa na bino mama oyo mama Leya akangami mpo na nini kama makambo ya kizuwa ye mpe te mutu azwa $56,000 ya mobali na ye mutu azwa eza mosusu merci nalingi bolanda mwa elema moko bongo tozonga parce que eza mosala surtout que lelo mokolo ya suka ya dépôt ya bacandidature mboka yango compliqué dépôt ya bacandidature élection epai découpage territorial epai otali na katikati makambo ya dialogue epai nayebi te soki tokoprivilégie nini ekosimba te bandeko yanga nalingi bolanda ndenge mwana mboka Vital Kamerhe présenta ezaki na imka bolanda bandeko na ngai ezali place moko mémorable histoire ya mboka na biso histoire ya peuple congolais ebandaki awa bato ebele oyebi date ya le 4 janvier 1959 les martyrs de l'indépendance ezalaki awa pona baye oyo nyonso bakufa pona liberté pona indépendance nasengi biso nyonso une minute de silence s'il vous plaît honorable président une minute de silence azobenga biso baindigent jeunesse, honorable président, Kolobi, avec vous, makambu nyonso wana ekozala nini ekosila toye awa mpona koloba non na bainjustice oyo toza objet na société na biso na mpona yango tolobi les changements c'est maintenant. Cela n'est pas une option, mais c'est vital. Bamamando
jeune garçon na bapapa bakomela alikotelema batotala nakoloba mingi te po émotion eleki ngai na banda kotia tembe ntango président Billy ayebisi ngai tosololi na interfédéral topropose ye sorti na biso ezala inka interfédéral aautorise yango nga natuni ye na bikomite ya bajeune ya pamba Kinshasa bokende kozwa esika monene boye oyo baparti mosusu etonisaka te leki nalingi kwende oloba na eloko oyo bato bazali te abi kobanga te mpe tosengi yo mbongo na yo te oyebi mpe koza na yango te oza kaka na baconviction mpona kongo mpe bolingo ya biso mpe tozali kaka na bolingo ya abi bajeune balobi ata makolo bakotambola bajeune balobi ata kodefa nalingi napesa bino merci mingi parti politique ya solo mpe soki botali projet de société na biso tolobaka toza na makolo mibale boye lokolo moko ya bajeune lokolo mosusu ya bamama boye te parti oyo ezangi bamama ezali parti oyo ezangi bajeune ezali po bango bamama na bajeune oza korepresente plus de 65% ya population ya Congo mobimba mpe na projet na biso tolobi boye tokodevelope mboka oyo me po totia mosapi place oyo mpo te ezali bandeko baza na baprovince oyo baza na badistrict oyo baza na baterritoire oyo baza na bacollectivité basecteur bachefferie babosana bango libela oyebike na Kinshasa ekoma courant na mai ya bajour père jour impair so ozali na chance ozwi mpe soki eyo komosambela nzambe eske okatana te mpo tokanisa bamama oyo basaka bilanga oyo balesaka bafamille na biso yango tolobi tokobosana bango te na bakisi boye Kongo na biso lelo baza koseka biso toyoki babali lisusu soki mbata ya mokolo toza kokondane biloko wana makasi mpona nini po Congo Brazzaville na Congo Kinshasa eza mpe mboka kaka nzela oyo grand kala abengaki ebale nde ekaboli biso yango tokosenga na bakonzi oyo bazali sika basolola bayokana soki bato baza na mikanda te baregularize soki moto alingi azonga na Kinshasa otika azonga na malembe me tokondima te biloko oyo esalamaki na Brazzaville esalema lisusu na Pointe Noire tolobi lelo boye Kongo oyo tozali na 9 voisins biso soki totelemi totamboli bavoisin nyonso basali nini eza boye te Kongo eza na kati ya Afrika lelo oyo biloko nyonso esili na mokili mobimba etikali kaka na kati ya Afrika soki Kongo etombwami Afrika etombwami monde mobimba mpe etombwami tozwa kaka ane 1980 molakisi oyo azalaki na 1980 na fonctionnaire na militaire tokompare na molakisi ya lelo na militaire na fonctionnaire ya lelo nani azalaki na situation ya malamu nayoki te nani azalaki na situation ya malamu INC toza na baallie na biso
INC tozali na 4 oyo tobengi regroupement ya parti politique de l'opposition, diaspora na société civile. Oui, bien voté. Tosanganaki après ngai amoni mama Eve Bazaïba ya MRC. Après amoni José Makila pour la libéraux. Après amoni Bampolique na équipe naé pour la INC et alliés. Après amoni Sami Badibanga ya IDPS groupe parlementaire pour la équipe Nababo. Direction politique nationale Bazaliawa pour ça qui va proposition la CENI. Est-ce que CENI a ça répondre? Non. Baba Kisi Boye. Tout le monde bino lisusu. Président Jean Lycée Poussa a venu bino la CENI. Est-ce que CENI a ça répondre à ma contre-proposition ou à opposition? Mais alors, et là, on dit que ça sous Oye bisa Mozamboka Bongo wana ya dialogue a économisé yango atinde la batekonabiso na Beni o baza komona basi na basoda na bo baza na hôpital na bo baza ki place ya kolala Maître Mouyambo Azali Wabi, c'est que Dieu a prévu et prédit pour le peuple. Dieu, c'est l'armée la plus redoutable qui ne connaît aucun échec. Biso INC na opposition mobimba. Tongoi Mugulu la Mboka. Tolingi Kongo ezala Burundi te. Wede. Baturinga Sikoyo, honorable Bano Kiboko Azali Wabi, honorable Jomi Ndongara Azali Wabi, Baturinga Maki Mukebai Azali Wabi. Est-ce que vous savez que c'est la télévision, il y a INC, Canal Télévision, Bakangamo depuis le 28 novembre 2011 à 21h, 9 minutes. 10 euros. On prend 10 jours. De l'autre combien de jours? Depuis novembre 2011, de l'OIO, société civile et l'équipe monnaie de l'Union Suzali, Église catholique. RTC, c'est la catholique. Ezali wapi? Est-ce que va pouvoir mais si le président le dialogue objectif nabiso ezanini parti nabiso INC ezalokola ba ANC na Afrique du Sud ba chama cha mapinduzi na Tanzanie ba IMP na France ba parti socialiste na France ba parti républicain na États-Unis. Et tout cela n'est possible qu'avec la jeunesse. Je crois que démonstration de force, au bino moko boza ba témoin lelo, toza kaka installation, sali na ntobandi musalate. Donc prochain rendez-vous je crois d'ici octobre bokoyoka. Yango pe na lobaka na batu misusu il faut bopesa ka 10% na Zakari Bababasu. Pona nini? Pas que en tant que député nazolo belawa makamuna ya ki députation na makamuna ya élection te. Ya qui politicien te nazoloba na ola sala na monde ya presse parce que ba journaux belé botami oyo qui font la même chose ezai bouli ya Zakari Bababasu bo pesa ka 10%. C'est normal ceux qui ont piraté makanisi ya mutu il faut qu'on reconnaître wana komi kolobela nani mais loko rakolo babandeko nanga na transport tagu ozozwa na service commercial au géologue. Les années pour les géologues, on a ça la likamunini. Asala likamunini. Transco makambo za ebele. Justin Kalumba mwana ngongo akiti pona ko calmer batu. Makambo a grève. Mais alobi ke bolongo la mutu na musala te. On essaie de créer l'emploi. Bino bozo ya kobebisa obengani ochaka ba oya yo. Batu wana oche oyo batu nyonso na liste.
liste ya ba percepteur oyo botie basala ki test wapi parce que oyo liboso de mona ki place basala ki test wapi organisé par qui corrigé par qui mais pona nini ka bande kona yo bazo bimaka le ministère des transports donc azana maloba kolobate ya lobi boy tikali bosali makamususu po couverture na yo ezali kolo couverture na yo ezali kolo mboka ngo to kobonyisa kaka boy première dame de la République mokolo nazaki kotuna ye mutuna alobaka nanga kende ko Eliezer c'est parce que batu nyonso balingi bazala ba cadre ba main d'œuvre bazali susute mais ba percepteur oyo soki bangaje batu eke bino bozo kase bango bazonga na chômage sima nango ale toke ko luka biloko akolia ailleurs tokozongela ngo eza dossier tokozongela vraiment dossier ya ba chinois ndeko oyo bomonaki bazobeta wana toyambaki lisusu dossier na bango ti lelo service ya mboka oyo ya ngai baza na kati ya koluka bango mais toyoki ke bandeko wana bake kobatama na beau marché place bazalaki kobomba bamoto na lemba balongoli ekomi na première rue mais ne vous en faites pas okoya kosala jamais congolais mabe awa na mboka na ye totika bino biso toza ba xénophobe te tobenganaka bato en désordre te mais soki oye konyokola bato awa yebake nga na kozala nsima na yo e wana okoyeba yango bien dossier ya bandeko oyo ya ngai bayamba bandeko oyo bauta Brazzaville depuis déjà plus d'une année 4 mois bazosala mosala na transport na bango na makambo na bango nyonso tu mais bafutama ata 100 francs te bino liste wana botindi vous reconnaissez 7 jours en fonction de quoi mosala nyonso tu wana esalemaka pendant 7 jours soki babimisa mbongo ya kopesa bandeko wana je répète que mbongo wana ekoma te dossier ya mama Leya oyo aza na 4e rue nalobi ke boni makambu makambu oyo ya zuwa ya mwasi azwi problème na mobali na ye makambu ya mbongo oyo mosusu bayaki kolinge pa mobali na ye bakanga ye tanto dossier ya mobali adetourne mbongo tanto ekomi ozaki kolambela bato réforme ya justice euti kosalema nous avons besoin de ya bambuma ya oyo wana bandeko balandi tozali na wenza bayaka tokitaka na système ya lisu likolo ya misu mibale po oyo biso tomonaka ebele bamonaka yango te lelo mokolo ya suka ya oyo balingi bazala badepute badepose bacandidature na bango na députation provinciale nga na kiti na kosolola na bandeko oyo yanga bayebisa nga banani bazali kozela banani baza badepute mosala ya depute eza nini asalaka nini tozali kobeta masolo na oyo ezali koleka na Congo Brazzaville actuellement na Pointe Noire bazongeli lisusu mbata mukolo na bandeko oyo ya ngai me na Kinshasa bato bakolo bango te masolo tokobeta avant que nazwa population nazwa nanu mwana mboka Jean-Claude Wemba bongo nazongeli bino mbote ono oh ndeko Eliezer ovandi na moto boye ozokende wapi mais il faut koyeba souci ya bawewa difficulté nini baza na yango tovandaki wa mingi parce que caravane ya munene ya église kimbanguiste ya Mokoto bauti kolekawa tosepeli biso tozalaki na siège kote tobimi mbango toaccompagner bango ti wana papa Armand Biangenda bakisolokele bango nyonso bazozila bango mpona basambela mokolo na bango boyebi ke biso tozali na ba église catholique en même temps tozala ba bisimbi bankulu bato wana nyonso totambolaka na bango puisque baza bato Yesu atikaki na mokili bato ya église noire ye moko kolo nango fondateur Fumu Simon Kimbangu donc alors ya wana kutana ba master bon tangu tomoni yo tokamwe kutu ko yeko sala nini heureusement kutu surprendre ngana vani na wewa masa boyete
bamasa bayaka voilà honorable lelo toza le 25 mai en dehors ya fête ya bakimangiste mokolo ya suka pona clôturer dépôt ya bacandidature ya badéputé provinciaux. Honorable Jean-Claude Vwemba, président national ya MPCR, vous déposez, tout vous déposez. Ceux qui vous déposez, combien de candidats vous déposez pour la République mobile? Ceux qui vous déposez pour la NIN. Ceux qui vous déposez, boni ba candidature vous déposez. MPCR et Loba Yango. Banda tozalaki na ndeko Christian Tatini Mitangumba vieux tacle na réunion na biso ya ba bureau politique to loba yango to koki susu kotika kiti ya pamba te il faut tozala to bunda wana toza na assemblée nationale kuna est-ce que toza ko bunda te tangu to telemisaki peuple congolais le 19 to lobi to telema wana po to boli recensement et comme na makambo élection monsieur Kabila ya ko keneti na 2025 Yangwano moni ke toloba ki chaise vide ezati. Yangwano za komona sikoyo ndenge ya liboye. O etangami MPCR. Totiki ba candidature lelo bakotika ngo na midi juste partout na Congo. Toza na Sud Kivu, toza na Nord Kivu, toza na Kasai, toza na Bandundu, toza na Bakongo, toza na Kinshasa. Il faut pe na Équateur. Hein? Na Équateur toza na Bujala, toza na Chwapa, toza na Biskebele. Il faut qu'on lie la singana yo parce que partout nous sommes batu baza okende tant baza ko mona que batu ya Jean-Claude Vwemba ba osepena ngo po ba yebi que Vwemba za muta changeaka na été Vwemba za pour na peuple congolais ko soka na peuple congolais yango na tolobaki tokotika ndenge pe na zolo baboy ye moko mukulumpa et tchenchi sekeli wa mulumba asengi na UDPS nyonso bakende kotika parce que lelo ndenge to sola boye ba maso baza na ba Congo na ba Kasangulu na ba Madimba bake kotika lelo. Parce que tu es toujours en contact avec nous. Donc, il y a eu des pestes. Il y a eu des pestes. Donc, il y a au moni. Donc, tu es prêt pour la coquille na bateau. Tant que tu es sikoyo, singamulaï, et l'ingo le beloni. N'est-ce que tu es en train de midi juste. Tu es en réunion na CENI. Pourquoi on a pas de bandaki? Au moni le loke ba nouveau majeur, ba ruba cause la ba candidat. Au moni, so au moni ta la ba toloko la ba Elvis Bulungu. Muto beaucoup d'aller la limiter. Vous comprenez? Pour la nini parce que a voté qui était sur quoi 25 ans à na droit sikoyo à Luka ako. Ah on a ngiri tozana à l'intégadiamona. Wapi ala? Et acheté là. Bon, et acheté soka komi bokomona yi. Donc les kambo oyo to sala boeza te to ke na CENI pour la makamisa. 1. Ba nouveau majeur. Il faut enrôler ça là de façon que bazala ba électeur. Yami balé serveur central et affiché. Oyo malumalu atike la biso ya kopola. Il faut to longola yango. Basali audit na bango ba bengi bata francophonie. Bata francophonie ba yeke pa opposition. Balo bana biso ke tala biso ba poni biso. Boya to sala bino musala. Mutako ndimango azana yete. Yango la tato za kotika ba candidature. Mais est-ce qu'on a impossible peut participer à l'élection? Ce que magamana nyo seza malamuté. Yango la faut ba rassurer ba leader politique nyonso. Yami balé ba leader la société civile na ba candidat indépendant nyonso bana Congo boza la calme toko sala liste munene ya ba parti oyo ezako ya ba AA ba PPP ba parti wana nyonso oyo bazali lo na kati ya parlement oyo ba kosaki peuple na 2011 tango bo voter bango ba komi kuna bazala na kati ya groupe parlementaire PPRD donc alors toko tala pe bango soki ba ko invalider bango puisque ba keko sala candidature la ba parti mususu c'est la loi donc nous surtout on a tozala la bango mayele parce que opposition mbalo il faut à diriger mboka oyo po tolembi. Voilà moi mboka Jean-Claude Vwemba lelo na 12h MPCR à travers l'étendue de la République va déposer ba candidature. Est-ce que ba préalable au opposant qui bino ba opposant bandimi yango to bandimité ceux qui bandimité ni nezongi sibino sima yami balé bango balobaki bazana ba contrainte parce que jusque là na ba découpler élection municipale et locale était officiellement calendrier na bango tikali kaka ndengo wana ba contrainte wana ba pesa yuso ki 23 contraintes. Est-ce que bango moko ba si ba réaliser yango condition bongi akebo kende ba élection
ou bien tokende kana ba élection moko boye bâclé d'avance. Ndeko Eliezer nauti kotangela yo parmi ba préalable tosengaki préalable moko c'est salami ba nouveau majeur bakokende kozala ba candidat ozoyoka wana eza ya liboso sikoyo toza kozela bafongola parce que seni alobaki na biso sanza misatu ka sanza mibale mpona basala enrôlement ya mboka mobimba non toza kozela yango lomoni na suka nalobaki na yo tokotisi elingi koloba te ke kati eza libanda tokoki mpe soki tomoni bapréalable eza koya esalami te toluka toloba bon moyen tokende na bato eya te parce lokuta na bango na lokoso eleki mingi oyo misatu nalobaki na yo ezali makambo ya sécurité oyo etangami ba 23 contrainte yaka ya moko ya mbongo ndeko Eliezer nga nazali autorité budgétaire chaque année 200 millions de dollars totiaka na pembeni mpo na baélection depuis 2011 ti lelo oyo 200 millions yango soki tosali yango tokomila na 800 millions donc côté ya mbongo contrainte eza te ozomona yango wana tolobi ke il faut toluka tokende encore plus loin na CENI mais tokende na bango nzela moko parce que CENI azali partenaire ya ba homme politique ba opposant y compris majorité y compris société civile faut tovanda tokende kuna liboso babengi biso balobi ke lelo to na réunion kuna tokozala na président Malumalu oboyebi asango mupe wana ya kozala soki na Afrique du Sud tosoane na vidéo pour na toluka totia nyonso biso topesi déjà volonté na biso tokende na lingomba wana tokende mususu yango donc à partir de wana biloko nyonso eloko na libala ti nyonso mona mutake na libala tiki asisi nyongo nyonso mutu na bana koluka yeyo Alain Tachete ngiri nyonso yana sima na ye oyo akoluka kosala ba blague awa alate abotama awa akola awa asali awa aforme bato awa nyonso tu bana ngiri yete Alain Tachete te voilà donc alors à partir de wana tozoloba ke tolingi te ke otoluka tokende boye tokokende na bango pantalon na mukaba ti babilo ba revendication na biso nyonso esalama yango wana nakosenga na opposition nyonso bisika nyonso tozala na candidat il faut batémoin na biso bazala eloko ebomaka biso eza batémoin soki tozala batémoin te yango nomoni ke bakwaka biso bavoi il faut kosala lokola tosalaka na kuna epa na biso na Congo central banda Kasangulu ti Mwanda okena bachela Lukala Nsekebanza Mwanda Boma Matadi Songololo Luozi Okamati Kataraki Madimba Kasangulu à partir à 5h du matin tobimaka totelemi devant bureau de vote ba urne wana tobalusi totali et pas na biso faut pas tezalaka o bakangaki mutu moko kuna na province wana na ba urne na ba bulletin de vote te et pas na biso bongo so tokangi bongo mbala moko tomeme pa mbila mais tango musu na nzela mbila na yebi te wana kaka ye moko. Voilà, mwana mboka Jean-Claude Vwemba au présenté ba candidat na présenté te na lobi na moni ndeko moko au lobby nouveau majeur yo wana bandimi que bango bakoki ko présenter ba candidature na bango mais nga nazomona ke baza déjà na échec na élection ngo na ndenge nini bango ba master na bango bakoki ko voter bango ba nouveau majeur bango batikali libanda bake ko se faire enrôler bango moko na kati ya bato ya génération tant mususu ya bango te oyo ndenge to telemi boy omoni bato batondi awe oko vérifier carte ba mususu carte bunga misusu etikali place bakenda kozwa mbongo ainsi de suite ba bazana ba carte ndenge baza boy moko baza muke ba nouveau majeur o baza majoritaire bakoki ko voter bango baza enrôler te ozomona te ke bozwi bango bokotisi bango bisika bandeko na bango te et que cheke komona ndeko léger ou bien lingi noko yoka te po yozalaka yo pe ozalaka soki mo bakanda na yo ezana mikolo yo lokola bakanda na kanti tokosolola yango ya Pointe Noire bangola nyonso po bakanda na mikolo na soki ezali okomaka kanda mingi bon heureusement koza yo moko ozana vie na ngai tout passe bo bino bengaka papa Molière ya vie biso bengaka ya tout passe parce que ya vie moko na batacle na mbanga na nyonso ozo comprendre ndeko léger na uti koloba nomba la boni to bandi na premier palier ba nouveau majeur bazala ba candidat lokola Elvis Bulungu na limité bakozila ye mais baninga na ye tozobunda sikoyo enrôlement et banda tokokende élection te sans enrôlement et banda ba 18 parce qu'ils sont 6 millions ozo comprendre parce que il faut sikoyo jeunesse et ya ata biso ba Vwemba yo kala te koyo tokomi na Sénat
autant mosusu lokola nene azokende député provincial na Kazangulu na mosusu avandi na Matadi. Ozo comprendre, il faut siko génération sikeya ba Alain Tekadiamona. Ozo mona baza formé na MPCR. Moi non Elvis Bulungu. Nazué na 16 ans. Azo le kanawa. Amoninga bilanga papa na landako na télévision. En tout cas papa na ye o lakisanga politique. Lokola ndenge na lakisa ke belé bazali, yé siko yo mwana ya suka vwemba ye. Ozo mona. Donc ceux qui les qui na ye mususu aye ko former te lokola ye azamwa na suka. Former bango belé bazé belé. Na bandinga na bango nyosu bazali awa. Bamasa batuboni bayaka na siège à Vwemba. Bana mike awa. Awa eponaka ekolo te, eponaka mbula te, eponaka sexe te. Voilà, mwana mboka Jean-Claude Vwemba. Point nanga ya suka pona lelo. Mbata ya mukolo to ebite soki nani mukolo nani mwana. Ebeti bandeko na biso na Brazzaville awa. Bandeko wana bakatisi awa na ba condition yo moko yebi. Bien que bao bayaki d'un côté, bao bayaki bazan face à maison communale ti lelo libanda. Bao bayambaki bango ya secrétariat général et action humanitaire pendant 4 mois bazo sala musala sans transport sans quoi bafutama même pas 100 francs te. Lelo mbata mukolo e bandi lisusu na Pointe Noire. Na même brutalité, na même condition. Toyaka na yo, tokutana kana yo awa une fois. Ce n'est pas pour rien. Na epe kokuta parce que pe bureau na yo zaka pembeni awa. Yango zalaka awa. Na seri wana ba politicien ebele, ba politicien matolo, ba bakenda ko China na Brazzaville, ba batama. Tomona mutute. Ba musicien matolo, ba batama. Parce que Jean-Claude Vwemba ozo quand même un risque. Yako bosana que ndenge za boye soki yindi okokatisa na bwatu ok Brazzaville osafisha réaction na yo na o ezali koleka actuellement ba congolais ba komi sans valeur ezala na Angola bazo maltraiter bango na Brazzaville bazo maltraiter bango première victime ya nini je crois que gelor mo ya zo pe ambiance parce que les loto le 25 ambiance ya église qui mangiste ne zo salema na Afrique du Sud première victime ya acte barbare ya bazulu eza congolais ya awande babri ba chakimoto réaction na yo eza nini ezo sala kelelo congolais azangi valeur partout bazo bengana ye lokola nyo ezali pasi bandeko na biso bakufaka boye yango wana na kolongola mpu tovana kaka ata quelques secondes ya silence pona baoyo ya biso bakokufa pona mboka ekoelezer ya liboso omonaki mutu moko kaka alobelaki makambo wana Jean-Claude Vwemba nautaki Pointe Noire nakomi na Brazza natala epesa ngai sai na motema nabengi gouverneur José Makila nazwaki ye te naye kobenga Franck Diongo nazwi Franck Diongo alobi na ngai ndeko lokolo komi na Brazza kuna zwa belema nyonso de façon awa oya koéclairer biso ndeko lezer nakitaki nalobi bamakambu ezolekana na YouTube soka komi na combien eloka liboso na kosala ndenge baza kobenga na biso yango wana te oyebi na 2009 ntango babenganaki biso na Angola na ngambu ya bakabinda wana nani atelemelaki yango Vwemba oyo uti koleko nani atelemelaki yango Vwemba oyo lelo oyo rendre à César ce qui est à César moto ya liboso atelemeli yango ndeko na ngai Elezer foto ndima yo Vwemba muta bosolo Vwemba za muta katimini te mbala moko na landi yo nalobi ndeko Elezer likambo ozosala foto sala ngo biso nyonso tobandi kolobela yango oyo wana eza nyonso mpona nini Sassou Nguesso président Sassou Nguesso ayaki awa balobi na biso ke aye mpona makambo ya bakongole bakobengana nzoka président Sassou Nguesso ayaki mpona koluka koloba na président Kabila Congo est supporté et kumbisa ambassadeur Henri Lopez pour na koma mokonzi ya francophonie oya biso tokufa baloba te ya mibale yango yo est-ce que basololaka to basololaka te parce que toza na pouvoir moko ya pété na Congo nous avons un pouvoir faible faut pouvoir oyo eza pouvoir ya nini ndeko Elezer faut pas na Congo boyebaka ngo pouvoir lelo evandi mpona babikolo ebele awo
Rwanda, Ouganda, Tanzanie, Ouganda, Angola, Congo Brazzaville, donc Zambie, donc moyen tout s'affirmer congolais et athées. On lobby les Camerounais en Afrique du Sud. Tango siko chef Zulu wana lobby que baba no bengana ba étranger. Congolais liboso ba tumbi moto na balabala. Muta liboso ba tumbi moto na balabala congolais o ndeko ya biso akufi. Ba imolé na balabala. Bino siko bolingi ko lobelo nini? Est-ce que yo monaki vice-ministre ya congolais des étrangers kendaki? Yo moni délégation à parlement kako parlement to vandi quelque part là. Ba kendaki? Hein? Babani ko kanga, babani ko sala n'importe quoi. Tout souvent na kaka boy. Té. Yango na sengaki na bango. Bon lukate bo bengani ambassadeur hein? Hein? Ata bo lobi na papa ko kende té hein? Oh to sala encore pour peuple congolais c'est là. Mais eloko mo côté. Ba sud-africain bazana Vodacom awa. To bana ko boycotté ba Vodacom. Na Shoprite. Tout somba sou biloko na Shoprite té. Hein? Tout le monde qui est dans l'alimentation Gigi, dans l'alimentation Moussousou, tout le monde qui est ezali. Où est combien de gens Congolais, combien de gens bête de somme, babengana yo, aucun de boy, osonga wapi. Mais non. Même bateau baza ko expulser na poto. Ndeko les airs faut mon ane ba expulser à bango. Yango no moni. Ba mapona mio ezoya. Baye la bino kuanga, baye la bino Thompson, baye la bino ba t-shirt. Té, bolia. Mais Kalayi, donc faut boyeba. Il faut boyeba. Baye na baloso na bango bakosa ka batu. Na ba biloko na ba kosa ka batu. Oh boy to ko benga na bango. To boyi bango baye. Si ba la pe baye te bango nyoso bakosa ka biso. Na basoso. Alors, le Valaisie yango zomona. Il faut sigo ba mesure. Il y a réciprocité et comment le Congo doit devenir un pays fort. Mais fort en Kozala, na bateau et bakoya. Oyo bakomi na kibokonzité pour na pays africain. Oyoki? Batolokola, ba Munkulumpa Etienne Tshisekedi. Il doit quoi en Afrique? Et là, mon côté. Il doit quoi en Afrique? Et là, mon côté. Batolokola, ba Franck Diongo, ba Martin Fayilou, ba Moïse Monidela, ba Albert Fabrice Pouela, ba Papa Kiakwama, tout ce monde là se connecte au Sanganaboui. Et ça pour Natoya, tout ça le peuple ya Bissau. Mais le gouvernement tout ça nango, ba okokana bango te. Et un gouvernement a pété, gouvernement pour la le peuple congolais. Ah, il y a un moniteur dialogue. Il y a un moniteur dialogue yaki. MPCR na Jean-Claude Vouemba Tobo yaki. Et ça un musicien moko. Ngana tunaki mutuna. Alobi que esengeli ba congolais ba mitosaka bakendanga na bamboka batu babandi ko sala bisala sala. C'est comme si ba congolais bazaba bango mutu bazwa diplôme ya ba criminel à travers le monde. Balobi bao bazo sala eza Kofi Olomide et alobi makambu nyonso tout ce qui a trait l'insécurité bazana ba papier te bazo sala bisala sala. Donc ce qui a la président de la République alinga kia bengana bango. Réaction na yo. Mais réaction za moko ba origine na Kofi za wapi? Tata na Kofi aza wapi? Auta wapi? Auta Benin, aye awa na tango ya indépendance, avant indépendance, babotami awa et puis bandimi bango. Lelo Kofi, est-ce qu'Aleki on a qui congolais? Aleki on a qui congolais? On vient toujours de quelque part. Musicien moko français, Michel Dépêche. Ayemba yango, aloba que on est na trottoir oyo botami. Et le soko botami na trottoir ya Sosa awa. Elingi ko lobate ko kufa na trottoir ya Sosa Barack Obama zanani Tata Kenya Mama Mundele aza président des États-Unis Nicolas Sarkozy azanani Bulgare hein. Alors bino siko bino bolingi siko eloko nini tovandi na bapaye belé bayewa ba komiti ba mikonzi awa mais lokola balingi ekolo na biso bavanda Kofi a tenir ba propos ya bongo te tangu yake ndaki réfugié politique na France na biso ba oyo tokena osala nini tokenaki na ba objectivité ya ba classe ba biloko bongo ngana ko ndima ba phrase bongo te batu nyonso ko tuna ndeko Eliezer yo za candidat te na za candidat président de la République ngai
pona nini bolingina keka na députation eloko nazoloba eza ndeke mutu avant ke bavotaka mutu te mpo osali makelele nazoconseille bacandidat boye. Ce n'est pas parce que oyebi kofinga bato nde bakovote yo bino mpe bakinoa problème na bino yango wana. Quand vous envoyez des impolis bozo voter bato bazanga mitu ozomona parce que soki oyoki mutu azofinga bato c'est que mutu na ye eloko eza te. Awa petit nanga petit Dieu makesela azosenga nga lobi ayokaki ligorodo moko boye azoloba nalobi ta nga naza mutu na keloba na ligorodo mpo nani kofinga eza te nalobi ka lobi petit nanga Dieu makesela nda lobi nanga ke mutu moko adimaka makwanza awa na maboko azoloba azotanga kombo ya mwana kolo lopango nga nalobi bon bongo na korepondre ligorodo ndenge nini yo moko lobi na nga aza ligorodo parce que abimaka makwanza awa c'est-à-dire asokolaka maboko bien ti mais tellement que vague oyo tout le monde va être candidat c'est de votre droit c'est de votre droit mais loko na koloba na Kinshasa ndenge toza boye omoni ndenge toloba makambo ya Transco jour ka bazo inauguré Transco nga natunaka bandeko ya ngai nalobi boloba ebandeli yango yo. À tout moment que je voyais mes frères nazaki kotuna bango ezotambola bien to ezotambola bien ti bobengani ba français bakei et puis bino moko botikali nango comment vous gérez ça? City train ekufika kaboy stick ekufika kaboy Transco ngo bolingi bobo mango ka sikoyo et il y a silence radio pour la pratique de quelques individus qui considèrent la société que comme il y a bango babengana batundenge balingi vous révoquez les gens comme ça pour batali olisu. Très chers candidats, bonne chance na bino nyonso tout mais loko na koloba na bana ya Kinshasa mobimba bana Congo tant que vous ne savez pas dire non à batu candidat yebo ya zoloba mutu pe azwi courage atie musapili kono atunie mwa mituna lobi yoso sala nini tu es capable de faire quoi te bokobenga nganga na koyate ngana koyate poza ka lobela biso tele la biso likambo mais batu bango wana bazoya tokolo bateke ba candidat nyonso bazama be te ya malamu pe bazana kati mais bala kisabino qu'est-ce qu'ils vont faire en politique yezo kene ko sala nini pomoni mutu asombi mutuka babenge honorable yepe okei et vous prenez même les gens sans manière vous votez bango bazo bimisa kabino parce que bazo tia makelele. C'est quoi cette histoire là? Même temps où bato bazolo omoni na culture na biso soki okutika nyama lobi donc ezali babe il faut kima tozo kende na njili esika babenga kibiso pa mwana mboka Edouard Ngumbu mwana mfumu quelqu'un qui propose à Kabiloko des réflexions pour trouver solution à certains problèmes ya mboka oyanga Bolan. Papa Ngumbu Edouard azali citoyen congolais nasala comme ça na l'état mais quand on a komaka ba réponse ezwama côté moko côté mosusu ezwama te ezwama na ba institution à l'état présidence ekomela mikanda ils ont sa réponse sénat ils ont sa réponse gouvernement ils ont sa réponse assemblée nationale ils ont sa réponse et si kanyon na tikaka mikanda nazaka très sûr que ba journaliste mokolo mosusu bakokwea na mikanda journaliste ke tango ko jwa mikanda wana bango nde bakosala effort bayeba yango muto ya proposaka ba solution azalaka penza mutu po to mona kayete lokola susi wana yeli bino lelo nde tukutani mikanda na ngana tikaka un na quartier général MONUSCO 2 ambassade des États-Unis ambassade de France ambassade de Grande-Bretagne Union européenne Union africaine, ambassade d'Afrique du Sud, gouvernorat de la ville, Assemblée nationale, Sénat, primature, présidence de la République, siège national et à partir de Lumumba signifié, Église catholique, Centre Lindonge, Église Gimbangiste. On a kendaka tango nyonso na mukanda ya accusé de réception.
moto akowanga naza te mpo bakashe ya bato nyonso na ntangi awa soki ozwi elili okomona na elili mokanda ya présidence de la république oyo eza réponse bien eza oyo okomaki oyo nde réponse présidence etindi ngai na oyo na proposaki oyo nde réponse ya primature opropozaki neti nini papa oyo opropose neti nini na propose mpo makambo eza na STC la violence rébellion ya M23 mpo esila il faut dialogue esalama mpo dialogue esalama solution ekomona na biteni misato eteni ya liboso bainstitution de la république eteni ya mibale libota oyo bapesaka Congo na bokonzi ya Congo na 1960 eteni ya misato batémoin ya mboka communauté internationale église catholique église Kimbangis bango nde bamema solution to propose mpo bitumba esila e nazokurasire yo ke soki balandaka nyonso ekomamaki ndenge endimamaki na mikanda oyo mbele kuna na este désordre nyonso eza lisusu te me bakonzi ya mboka oyo ngai natindaka mikanda naproposaka bango basolution ngai nakanisaki ke basolution na ngai natindaka mpo esunga bango makambo ya mboka etambola malamu soki basalelaka mbele nyonso oyo ezali te me basolution meme oyo bainstitution endimaki na application basaleli te nga mpe nazalaka très sûr ke bainstitution ntango concertation esamaki bakobenga ngai curieusement nabomi Njoko bale Njoko bapesi chasseur te nakebisaki oyo bale Njoko bainstitution bato nyonso bazalaki na concertation équipe nyonso ekendaki na concertation batuni te euti wapi lokola baliaki bilela bale Njoko bayebi te ekomaki ndenge nini lelo nde eza ya kobeba bato oyo babengisaki disons bakendeki na concertation ezala bakonzi ya bainstitution ezala société civile nalobi mikanda natikaka na église catholique natikaka na église Kimbangis natikaka na baambassade baambassadeur bainstitution bango balinga batuna me likambo yango oyo moto oyo akomaka eske tokoki komona ye nakumisi bino makasi lokola boye nde bakolia lisusu te eloko lokola oyo ozoyoka dialogue nde bino bokoya kotuna ngai eza nini nakoyebisa date moko nakopesa réponse moko ti esika tokomi lelo solution bien esika tokomi lelo il faut dialogue esalama bino la presse beaucoup préciser likambo oyo ke dialogue nde omoni confusion oyo mpona nini bazoyeba te soki balobi dialogue réconciliation etali nani na nani dialogue tozokende awa bokonzi ezalaka mibale bokonzi euta na Amérique oyo eremplace bokonzi o peuple congolais apesaki na Lumumba exercé par président Joseph Désiré Mobutu, exercé par le président Laurent Désiré Kabila, exercé par le président Joseph Kabila en 2006 a memi yango na vote. Pouvoir on ya groupe oyo ezala ya Mobutu, ezala ya Laurent Désiré Kabila, ezala ya Joseph Kabila oyo utaki na Amérique. Le 30 juin 2010, Roi Albert Ayew, secrétaire général ONU Ayew, la cérémonie mibali. N'a parlé du peuple, n'a parlé de la nation. Oh, il a parlé du peuple, il y a pouvoir et outaki en Amérique, et tikale par la force, et comme légitimé dans l'élection il y a 2006. Ça signifie, les gens les choses américains et comme il y a Congolais. Et voilà. Nabandi Boyoki. Na mutu soki eloko ezali babimisaka yango proposé yango bandeko na yo. Félicitations papa Edouard Ngumbu mwana fumu mpona ba proposition bien que babiloko na yango ezo yiba ma danger
po biloko ezalaka ndenge wana kana ye nazoloba boye moto azwi makanisi na ngai ake apirate yango quelque part tobendi bango li. Papa soki olingi ozala roi na libala sala ete mama azala reine. À toi au grand roi, voici nos cœurs vers toi, Dieu d'amour. Abonnez-nous de ton amour et les filles